mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye Fachibe beton mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye kano akumukumba na wale kano akumukumba na wale bino mwani kano akumukumba na wale sasi hake kama akumukumba na wale haleluya unanena kama akumukumba na wale Fachibe Conseiller Ntezo, mbote na d'abord. Mbote papa journaliste. Ozali natif ya Mbanzangungu, lelo Yankamba, lelo centenaire ya église Kimbangiste et Fachi Beton Fumwa Ditunga azokita na mabele na yo. Message na yo ezali ni badota la yo à travers le monde. Nakanisi tozana esengo mingi parce que pendant 1921 papa Simon Kimbangu a sakola yango ke kimokonzi ekotambola bamingizi la pe bakoya sima bitumba mais na sima nango kimfumusi kienda kumaza makasai donc bokonzi kokena maya kasai bamingizi la banani bamingizi la bato bauta baye kaka boye bauti ba pays mususu baye bangone bamingizi la baya bakonza pe mais lelo yo mwana mboka zui fashi oyo papa Simon Kimbangu alaka alobaka nini alobaka ke bokimokonzi ekokende na maya kasai pe mboka ekotongama pe vie sociale bon moto ya moto ekomata aloba yango lelo fashi 100 ans après maloba papa Simon Kimbangu ekokasemi pe ye moko azokita lelo dans une heure du temps donc tozana esengo professeur papa Simon Kimbangu et salami ye moko pe azoya ko sepilisa bana Congo central bana Nkamba bana secteur Ntimansi bana Congo central bana Congo mobimba donc lelo ezali mukolo munene manso makoleka malamu parce que tozali na Nkamba fief spirituel ya biso ba Congo pe biso bata Congo mobimba. Rappelez biso fonction dans la présidence. Nazali conseil principal du chef de l'État en charge de l'éducation et recherche scientifique Jean Tezo Kianti, natif Yankamba, secteur Timanti. Merci beaucoup conseiller. Merci. Nyoso oyo Kamba donc nouvelle Jérusalem yango yo etongama na ndenge ya kosakana te otala bato déjà baza kokende se préparer kokende koparticiper na culte spécial ya lelo oyo ozala assister na mokonzi ya mboka Fachi Beton Mfumu wa Ditunga. Voilà, chers internautes, toye koyamba Fachi na aéroport ya Nkamba touti musika naza na moto pour tout le monde comment chef de l'État akiti ndenge bakoyamba ye na Nkamba avec l'autorisation ya presse présidentielle certainement ceux qui va autoriser tout ça la vidéo bon mon vidéo donc touti musika botela ne babongisi nzela pour na koyamba mokonzi ya mboka. Voilà, donc Bissowana, Tozo Bendana, Nzela aéroport, et je crois dans quelques minutes, Tozo Koma. À suivre. Oui, Tindika Télévision, déjà dans l'aéroport Yankamba, déjà déployé, mais dans la maquette. Pour la sécurité à Mfumo Ditunga, on va atterrir très bientôt. Donc félicitations déjà à l'église Kimbangiste, papa Simoni Kimbangu, Kiangani, pour l'organisation, tout le monde mokili mobimba ningani, donc monde entier na ibisibino dans ma sécurité, partout, bah y assister à centenaire de l'église Kimbangiste. Tindika pe Azaliawa, à suivre.
Voilà, chers internautes, le président Parti le Kwemo a précédé Mokonzi Mboka, le président ya pilotage Mbosso Kodiakwanga, a commis déjà dans Nkamba, pour participer, pour prendre part à la centenaire aux historique, il y a l'église kimbanguiste. Et en attendant, le chef de l'État, donc représentant du peuple, donc le président Mbosso et puis le président du Sénat, basi bakomi déjà. Vous êtes à la vision de Tindika Télévision et Rata Atamukolo Morote. Vous voyez bien. Conseiller principal du chef de l'État et aller en matière de culture et des arts. Donc chef Yafumo Sabata Yeyo. Voilà donc l'arrivée du numéro 1 de la province du Congo central, Matouane. Voilà. Donc Yende, Kabouyama Mokonzi Mboka. Yende, numéro 1 de la province du Congo central, Matouane. Voilà. Très élégant. Voilà, et voilà. Mon obéli peuple, les fous de Fati, les longs, Ezali, Fati Yemoko, triple brassard. Premier brassard, président de la République démocratique du Congo. Deuxième brassard, président de l'Union africaine. Troisième brassard, premier président au Katariba. Il y a centenaire, il y a église, Kimbangiste, Nakatia, Jérusalem. Jérusalem, Longo Lampa Unu, Mukulutela, Longo Lampa, Ebeto Unu Mono.
kumini kwa mukimbangiste kumini kwa mukimbangiste mbweni Jerusalem bakengi stila kilutiko mono fweti luta na ina délégation uti lufu délégation yo banomenga grand mobilisateur ya chef de l'état na Congo Mobimba pour être ni animateur à danger groupe stratégique pour la mobilisation et la visibilité des actions du chef de l'état avec yo na yebi kilota kana yo ba triple Weston wana batinoso ba yebi na moni yo na ba chaussette na aéroport lobana no président tozana kati ya terre sainte tozana mabele ya Fumukimbangu mabele ya Fumukimbangu za contact na ye na biso yango no moni ke ndenge tozali boye toza déjà na kati ya hibernation na kati ya boyebani ya kibonzambe ya Fumukimbangu yango na photo respecter biloko nyonso tozali na makolongolo oza na aéroport awa ya Nkamba ozosala nini toyoko yamba chef de l'état président de la république Félix Antoine Tshisekedi oyo aza koya ko rendre hommage ya centenaire ya Fumukimbangu yango na toye tozila ye tokotisa ye na kati ya mboka tant que président ya assemblée provinciale nga mutu naza koyamba ye na mboka mpona nakotisa ye. Alors pendant 100 jours ba congolais ba retenir nini parce que yo moko za pe ne Congo mpona nga ba congolais ba ko retenir ke Fumukimbangu niveau oyo ya ye oyo bonzambe na ye esi ezongi me nakolobela ba congolais ke naza na pasi naza na souci naza na kanda ndenge nini nzela oyo banamba nzangungu tinkamba bakotia yango asphalte te eza impossible ya si pont oyo ezokwesa bato baya kokufa donc yango wana naza kosenga biso na gouvernement provincial tokoki kosala tosala nzela mais likambo eza ya mabe eke ezali national numéro 1 il faut ministère ya ITP donc gouvernement central mutu epesa a s'impliquer pour ça nzela na eza national numéro 1 kanda naza nango yango naza na esengo te na ya na pa ya Fumukimbangu na mona bato bakolala na bamituka 3 jours 4 jours et pourtant soki batsali yango asphalte tokotia péage donc ils vont se retrouver en tout cas premier eloko na kolobela mokonzi ya mboka ntango azokita na avion yango. Merci beaucoup. C'est moi. Tindika télévision bana ya Kinshasa bana ya mboka mobimba bozotala biso awa en direct ya Nkamba mfumu wa ditunga fachi beton aza koniata Nkamba nouvelle Jérusalem epai wape kokutana ye moko chef spirituel kiangani mokonzi ya bule bakobeta masolo ebele c'est relativement na centenaire ya église kimbangiste epai wapi mfumu ditunga fachi beton yeyo akomi mabele ya Nkamba mboka mabele ezalaka nde boye mfumu ditunga auti kokoma sikoyo botala ndenge koleka awa na Nkamba. Voilà, chers internautes, Touti aéroport, je crois, bah image, ils ont la deuxième partie. Il est arrivé à chef de l'État Mfumwadi Tunga. Il est très bien. Sikoyo Mokonzi Yamboka Mfumwadi Tunga béton fachi akoya ko kata riban pona ko inaugurer oyo bongo ezali musée mondial esika wapi bikeko na biso ba secret na biso pouvoir na biso ba africain et kenda mingi na Belgique kenda mingi na mboka papaya toyoki déjà basangoke bikeko na batako réclamer bazonga na Afrique parce que bizalaki bikeko tanga maki ya mindele te déjà na ba secret ba richesse makambo ebele oyo ezali bosomi to pe mabombami ya ba africain nde bozomona musée oyo bakoya ko installer tous les bikeko na biso ya bokoko na biso ba secret na biso mabomba mi ya africain ekoya nde awa parce que mundele mo réclamer bibikeko oyo ko mocha makelele
na yango papa Simon Kiangani asali appel na mfumo ditunga Fachi Beton mokonzi ya mboka ne auti kotika Kinshasa ayena lombango na nkamba epai wapi akokata riban boko vivre ngo tout à l'heure na tindika télévision boyebike awa eratakati donc ba sacrifice et ça la makapo dans la servi na ba image mingi ba image to benga exclusive à suivre. Mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye Fachibe Beton mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye kano hakumugumba na wale kano hakumugumba na wale bino mwani kano hakumugumba na wale Shasi hata kama hakumugumba na wale Hallelujah! Ulele kama hakumugumba na wale Fachibe Beton